est-ce que poche la mwana akendaki te na consultation ya mokonzi ya mboka parmi ba musicien yango ecréé ba problème eza mutuna oto mituna na komona ndenge ba musicien bakendaki kondima appel ya mokonzi ya mboka ndenge tchala mwana akendaki te peut-être yango eza une cause ya problème oyo ekweli tchala mwana mais yango eza raison patema tomoni yango botika tchala mwana ayemisi mona ingratitude na ba façade nyonso ya batu nyonso oyo baza ba batu oyo basunga me ba reconnaître bango Kubukanate Sabuni na Radi TV. Radi TV. Théâtre ya solo, ba film ya solo, ba gag ya solo, ba émission ya solo. Radi TV. Ma amoza. kala bane koyeba musique na lingala na ba français mais ba rumba ya bikite ya kotia mutwach mamu oyo tchala mwana akotiaki mutwach batutu bayebaka chuluba a cause ya grande sœur to e mama oyo ndeko ya mwasi oyo avaloriza monoko ya mboka na bango na bamboka nyonso tchala mwana aza na biographie na ye kote ya bandaki kobeta miziki kobina ti akomaka ni niveau asala miziki na ye bandeko na ngai depuis à l'époque ya Mobutu tchala mwana azalaka toujours musicien tchala mwana asala makambo ebele pe ba honora ye na ba président Mobutu honora ye déjà Mobutu kutu azwaka ye mutu moko boye abandi kosala na ye pembeni na ba misala mosusu parce que na ka ya Mobutu kala ezaki na bato oyo aza mayele akozwa yo aza na utilité akoutilize na bango ya politique tchala mwana nde aza awa aza moko oyo asova mutu munene ya IDPS tchala mwana oyo omoni awa aza moko parmi bacombattant ya IDPS tchala mwana oyo omoni awa aza liso moko oyo papa Etienne Tshisekedi ayebi tchala mwana bien na oyo asova na oyo asala aza mama oyo amérité kozala respectueux ba respecter makasi mais na komona ndenge oyo likambo ebimi ya kofingana oyo bafingi ye mafinga oyo bafinga matchala mwana me bandeko na ngai ba oyo bayoki audio eza parce que boyebi chiluba te oui toyebi ke mibali mingi ya baluba bafinga basi na bango mabe ya mabe yango ekomaki na niveau papa to ndeko ya mobali afingi tchala mwana mamu national mama oyo asala keno chiluba eza langue nationale mais avaloriza yango makasi na miziki avant ba oyo mosusu bayemba apa ba oyo bakandi koyemba na mboka mais ye abandi kobeta na Kinshasa na mikili nyonso ya poto moto liboso ezalaki tchala mwana bandeko na ngai ba congolais toza na bana na biso mafinga oyo bafingi mama tchala mwana toza na ba mama na biso toza na bana na biso toza na ba grande sœur ba petite sœur est-ce que na maloba wana ya kofinga ba biloko ba injure oyo même nzambe akosepela nango te aza ekelamu ya nzambe musala na ye eza miziki ayembi nzembo na ye ingratitude tomoni ba musicien afali ba misi ingratitude balakisi bilembo na ye bilembo na bango à travers aza musicien na ba clip oyo bali ba politicien ba image basali eza ba clip ya tchala mwana te eza batu oyo ba monter po sini basala ngo buzz mais eza tchala mwana te mais ndeko ya mobali afingi mama tchala mwana to na nzambe oyo akelaki ye mutu wana akondane nzambe na age mama aza nango na ba effort mama asala na makambo oyo mama asala aza baoba aza mutu akorespecte ye parce que misala mama abundi na miziki na ye na makambo na ye il fallait quand même honorer ye mais na komona ba audio ya kofinga bosalite ya koloba mabe nyonso oyo ya mabe ya makasi ekamwisi bato mingi me bato mosusu bakamwa te bike non oui mibali ya baluba bafingaka basi na bango mabe bamaltretaka basi na bango me toza na bato
tokomi na bagénération oyo eza civilisé. Apropos oyo bimisi basanité oyo lobi wana bana na yo batali audio batali photo papa na biso afingi mama boye. Est-ce que biso tokozala ndenge nini? Ezali malamu te. Tomeka koyeba korespecte bandeko ya basi. Baza ba être cher oyo Nzambe akelaki bazala biso pembeni. Me ya kofinga boye te. Bato oyo ba interpellaki mama Tchala Mwana, toyoki ba interpellé mama Tchala Mwana pona nzembo wana babiki yo suisaji ayembeli mokonzi boye. Non. Toza na batu ya censure. Président de la République aza mokonzi ya ba Congolais nyonso oyo tolobaka toujours na chaîne na biso. Aza mokonzi ya ba Congolais, aza mokonzi ya parti politique moko te. Soki oyoki likambo tika bato basala parce que balwambo bayemba banzembo na ba gouvernement ya Mobutu bakanga bango te. Ministère ya nani azana ko bato ya nani ya sensible bako sensibiliser bako benga ye lokola ba dénigrer Koffi Olomide quand basaki ba dénigrer Koffi Olomide bo bengi bo interpeller bo pesi nzembo ebeta te to bo tuniye a Koffi Olomide aza musicien munene aloba nzembo na ngai soki na yembi nzembo na ngai moko bo bengi ngai na ko expliquer bino elingi koloba nini. Mais oyo bato baza ko interpréter ya kofinga ya koloba mabeki mama Tchala Mwana ayembeli mokonzi na ingratitude obilo mokoloba par rapport ya nini ke pouvoir oyo mokonzi aza nango ezaki ya yete to boza komi funda bino moko kezaki président aza eli eza Martin Fayulu parce que na ba diplôme ya solo eza lukuta to moni soki bozo kende kota na ba polémique eza bien te. Kabila sénateur en vie batu boni ba finga ye IDPS bo reconnaîtra été ki bo konzina ye melelo boza na ye bozo mona mutu na ye bomeka ko supporter ye abimisa adage tellement que non mumemi manki abundaka te bomeka kotika babiloko na biki miki wana ya kolandalanda ba mama oyo baza na mbujima etika paka na bokotaka makambo te bosala ba kebosala Tchala Mwana botindele ba video ya koloba ki boza mekonta mutu nyonso te akoki kozala pour makambo oyo te ke non politique il faut aizaka soutenir pour aza mutu na ya munoko na ye ya chabwala te makambo ya jalelo ya sute mboka changer makambo ya jalelo ya te ye assez akoma mutu ya parti na ye a honorer ba parole ya parti na ye soki alongwe akozala na ye musicien akosa musala normal baza na ba musicien baza na problème na poto moi ba bita ba conseil na poto ya te mais ministère moko te ezo décanter makambo wana ole siko bino bo banda kopesa ba musicien na biso bata ba s'exprimer bokomi kobanda kolandela bango na bateme na bango na bateste na bango pino botiaka o alobeli mokonzi alobi bona boy mais à quoi bon dictateur oyo toza bata ba dictateur o yango tokomona et comme plus que même koleka na bata Mobutu même bata Kabila tongolila mama Tchala Mwana asi asali ye ebele pona baluba bobina ya mutu achi mutu na moye ata eza ya mboka bino mais en tout cas abinisi biso pe asepelisi biso na bomoi na ye boye il faut bo reconnaître bo pesi ba valeur na ye tolingi te keso akufi nde bokendeke bonda kola o aza mwana biso bona boye non na eloko bosali humiliation wana ko interpeller mutu okende kosambisa ye na likambo ya nzembo siko na mboka na biso to balwambo baseko bayembaka pour bataba lwambo bayemba nzembo wana Mobutu ayaki wana président mais au grand jamais pa makambo mabe esalamaka mais autre momona eza trop c'est trop botika ba musicien basala mosala bango botika ba comédien basala mosala bango mutu aza na domaine na ye parce que ye mama national ayembeli ingratitude na makambo e ba façade ebele
ngai même la famille na ngai nakoba ke naza ba ingra o na sunga bango eza ngai naza ba masa na nga na sunga bango baza ba ingra na ko sepela na nzembo wana parce que et toucher mutu nyonso mais yo so se sentir que non na kati ya nzembo wana oza toucher eza yo moko mais kolinga te kolatisa mutu ko humilier mutu na niveau bosali en tout cas toza na posa état de droit eza ba slogan te état de droit mais bosala état de droit malamu toza na bitumba oyo toza na Moïse Nyarugabo likambo ya Moïse Nyarugabo oyo aza kofinga ba congolais oyo aza koboya ba congolais aliopesa ba congolais ko ole yende bokoyo ko interpeller ye bato ya aner bokangisa ye bato ya justice mais botiki ye bolandi mamu national na nzembo ya pamba bosa na zéro sur berwa eza azera sur berwa na Moïse Nyarugabo le deux personnes au bawe interpeller bango même na aner bango wana mais botika yango mais boki kolanda na domaine ya musique oyo eza même pas na makambo oyo boza ko bondela toza na pose ya minembwe botika ko distraire biso makambo nyonso bosala awa oyo so bolekisa temps pour rien toza na pose ya minembwe eza libéré botika mamu national afana na biso ba congolais Maman national a su muluba te aza musicien congolais ba congolais donc apporta biso tout pour toi apporta maman national na moitié na biso pour to ka musique na ye abersa biso na mutosh na ba fête ba école nyonso maman national abetaka eza surtout que ba fête ba luba ndi ba tia mutosh ba fête ba tout nyonso ba bina mutosh en tout cas to sengi pour une seule fois que non gouvernement congolais ba me akotika ba makambo ya kokota kota botika makambo kota kota na tina bato nyonso baza na droit ya kovivre ere na domaine nyonso tolobi bata kabila o bozo to déboulonner ba système ezaki ya mabe to ba système mabe yango komozonga plus to boy eloko wana tolingi mokonzi azwa nani ekene bien en tout cas oyo audio à partager oui to to lo ba le susu par le kamo oyo itali ndeko na biso Ngoïka Sanji. Ngoïka Sanji aussi au sali déjà au gouvernement déjà. Vous avez gouverneur, vous avez député national. Na koyoka audio nde toyoki ndeko wana afini chalamwana ki azu numéro ya mama chalamwana boko na yo. Ngoïka Sanji osa makambo ebele oyo yo moko yebi. Il faut umipesa respect. Na gouvernement to na politique il faut koyeba kakomi batela ko se protéger. Soki oza numéro ya moto protéger moto wana pesa numéro na ye oyo ko pesa moto te numéro ya moto e pa moto mususu sans ko tona moto ngo na pesa moto ni numéro na yo il faut que valeur wana na so oza na politique déjà mais en tout cas biso to condamner ngo ekasanji na ngo pesa numéro na ye pour ba kine ko humilier ye na moto wana nda fingi soki yo po sepeli na ko finga ba fingi ndeko na biso to mama na biso eza pasi pe mawa. En tout cas, peuple congolais, tous en a pour ça, il y a ba dictateur, na katia Congo na biso, tous en pour ça, pouvoir oyo aider population, pouvoir y a ba oyo ba kozala pour ba congolais. Tribalisme te et leur monte. Mais na auto mona bande biso baluba et comme dit tribalisme, ba lingi tela mwana ayembe la bango, ba comme bazo reconnaître ba valeur ya tela mwana, mais bazo obligé siko ayemba pour y ayemba. Non. Tomi tuni susu na kati ya analyse na biso. Totali parmi bato oyo bayambaki et pas mokonzi ya mboka. Est-ce que poche la mona kendaki te na consultation ya mokonzi ya mboka parmi ba musiciens yango e créer ba problème eza mutuna otomituna na komona ndenge ba musiciens bakendaki ko ndima appel ya mokonzi ya mboka ndenge tchala mona kendaki te peut-être yango eza une cause ya problème oyo koyeli tchala mona mais yango eza raison pas tellement to moni yango botika tchala mona aimizi mona ingratitude na ba façade nyonso ya batu nyonso oyo baza ba batu oyo basunga me ba reconnaître bango te eza muke ya maloba to lobela bino na tina ya analyse oyo tosali pona mama tchala mwana toza ba musicien na biso faut appuyer bango ngai naza tchala mwana to lancer ya biso appel je suis tchala mwana poto soutenir mama tchala mwana na komona ndenge balingi ba humilier na âge na ye na moment oyo ya ko remercier ye na oasala na kati ya musique congolaise. Merci na ba congolais nyonso ba kolanda émission na biso to analyse na biso bo partager
bolingo oyo tozanango à travers ba Congolais nyonso. Bo partager vidéo na biso na tina ekomela ba Congolais nyonso botika kofinga basi ba mama na biso to pesa basi valeur pe na lokumu pour na tina ya Congo to construire yango to tonga Congo na bolamu na mabete. Nzambe abatela biso. Merci beaucoup.